bandeko na nga nayo betela bino lisolo oyo elekelaki nga moko jeudi le 25 na bando okende Zando. Nakomi mpe na re nazwi mpe bus ya Zando komata na kati ya bus arrivé na Zando na kiti na Zando côté Zando commerce wana na kiti na koti mpe na marché. En tout cas il faut boye évitaka ba jeune garçon bayaka tontine boya toza biloko donc ba commerçant wana baya kosimba baolakisa oya kosomba boye faut évitaka ngo. Enga kokota na kota ki na Zando na moni kaka jeune garçon moko abimeli nga brisque boye oyaka eloko osomba biso atoteka ngo eza bien moins cher boye na 8 tonto tikanga mutakange vraiment makasi na liboko azobenda o nga nazoboya mais azobenda kaka na makasi komema azomema nga na maison moko d'habillement eloko moko te ezalaki na kati donc eza inachevé na kati akotisi nga vraiment na kati akotisi nga akangeli nga porte na kati déjà ndako ezalaki na deux jeunes filles pe bazwaki bango en otage bavandaki na se na deux jeunes garçons baobokisa makambo wana nakomi pe na Zando bavandisi biso na se wana de 14h ti 19h botalaka 19h nde Zando déjà ezalaka molili bavandisi biso wana oyo akotisaki nga tomoni bamwa ya fongoli porte na clé aye c'est ce que ba camarade ni aye na kati akotisi liboko na kati ya poche abimisi 3 chassés vives ya noir apesi ba camarade ni balatisi biso boyo kaka étouffement ni ezala na kati tozalaki mpe neloko aloba te moyo bouge te mpo bazalaki déjà na bambeli bazalaki bien armé so omeki okangaka boye bakati yo ovandi mpe wana de 14h ti 19h balatisi biso bachasse wana bakangi biso na maboko ok bakenda kobenga camarade na bango sketch bango mutu baosala makambo wana basimbi nga na maboko moko asimbi nga les deux autres mibale wana basimbi mpe ba jeune fille wana bakotisi bango na kati ya sketch babimisi biso mpe bandi otambwisa ko nde baotambwisa biso tomona te vike tozalaki déjà bondi na basache wana bakotisi biso bafongoli portière tokoti mpe na kati ya ketch kokota tokoti na ketch bakomi kotambwisa biso de 19h ti 23h bazotambwisa biso kaka bazotambwisa biso e bakomi na destination yango esika baosala makambo nango tomoni kaka ketch etelemi etambwisa lisusu te moko akiti afongoli porte ya lupango mutu ekoti na kati kokota bafongoli portière biso siko balongoli biso basache tomoni vraiment une grande maison ndako moko ya monene tosali mpe bapa na porte bafongoli porte na clé na bango kokoti en tout cas mboka eza ya kobeba bandeko boyeba okangama na nzambe mpo mboka eza obeba tant tokoti na kati ya ndako wana nayoki ondire na sanza ondire na kwea nayoki vertige plus de 20 jeunes filles nues bazalaki drogué na kati ya ndako wana mbetu moko ezalaki na mesa moko likolo ya mesa bazalaki na bouteille na bango pastis whisky wana mike plus de 15 bouteilles na papier badiamba batili badiamba na basima frisel ebele na téléphone moko et na kati po bazalaki déjà 4 garçons toyaki na bango na plus 3 jeunes filles wana tozalaki na kati déjà tant tokutaki déjà na 3 personnes garçons wana pe bakulu na ba obosala surveillance jeunes filles wana bazalaki na kati bakotisi biso bavandisi biso par les cas et kovanda tovanda les cas na kati ya sac na nga déjà nazalaki na $10 na 2000 francs batuni biso bozala bacombien wana bozala bacombien te moke lide wana banda kolenga na garda kaka sens na nga na banda koloba te mais kobanga ezalaki nga na motema bafungoli sac na nga bazwi $10 na 2000 francs ali babandi opose biso tellement kozolenga otala nano bato soki bazwi baobikisa o te kobanga te moke ezalaki na biso azwi $10 na nga na 2000 francs abengi camarade ni moko boya bokende osomba masanga na 23h wana na esika bakenda kosomba masanga na nde bayaki nango donc tozoyebele o te Kinshasa esa ya kobeba boyeba komibatele surtout soki bokende bazando bokendaka bino moko te bozala na bato en groupe Kinshasa ekomi ya kobeba bandeko abimi mpe yake akosomba mpe masanga baprimis batembo baye nango mpe wana basali siko bamélange whisky na baprimis wana bamélange donc esala poison avant bamela bazwi telefone na bango mokie bazwi na nsima frisel batie bacompose ni basengi batuninga komono nani napesi kombo nanga papa bino komone nani napesi kombo ekopesa kombo nazopesa bacompose basengi numéro ya papa napesi pe numéro ya papa na biso kobenga bamonika na telefone na papa eza disponible te oyo na banda kosala appel asilikinga yo ozomona nga camarade no bayebi soki biso toyo kosala bacha betinga mbata oyo nazwaki bandeko mbata wana nasikala na ozwango te nayoki na lino na mutu eningani siko moye oganga moye olela eza te pasi elekanaki tellement basengi nga numéro ya mama
atuni ngano mama na bino komona na bité mama biso komona boy na zui pe na composer pe numéro ya mama na piste batie au parleur balobi babengi pe mama loyo mama kingani toza na mwana no mama te moke na pasi wana koka kitaza kitemo émotionnel bana ekolela papa bolingini na mwana toza na posa osunganga bo naza na posa osunganga biso pe tosunga papa bolingi nini akasi telefone ekokata telefone azokata azwi simu wana abuki po bazosala bachanger basime ebele po bakanga bango te donc bazala banimero un peu banimero différent kobuka simu abuki ale babandi susu komela basangana bango donc ezwaki bango vraiment ta bameli basangana bawiski bazomela bango set wana 4 babimi banda bakosa surveillance na porte vu que baza déjà bakulu na bolinga baza stationné sika mote bolinga baketambola tambola le 3h30 otikala na bango te moke bango suku bamelaki vraiment bawiski makasi pongi suku ekoma ozwa bango bakomi kaka kondima bango moko pongi ekoma ozwa bango ti pongi oyiba bango balali kolala balali je me suis motivée na se motiver nga monga bi même ekanono kofungola porte mpona tala mpona kima nayeba yesusu te esika nana kokosani kotelema na otelema moko oyebisa ngo ndenge okoti obika te mpo bamisusu nde toza boye bamisusu tosali ba 4 mois bamisusu ba 3 mois bamisusu ba 3 semaines nga na yesi bomoni aiza place na nga te nga na okima babulaki yango ndeti baventure na telemi mpona kende nakende kofungola porte na crochet ekofungola yamoni kende porte esa makelele baolamuka na bina zonga na bouger bango na taso balali profondément so balali vraiment te so batoninga bolingi na bakena naza na posa kokende kosuba kotelema pti kozonga mpe na zongi na bouger ya liboso aolamuka te ya mibale aolamuka te ya misato aolamuka te nga biloko balali na okima na telemi na kepi na porte na fongoli crochet na moke porte efongwami na zongi nazwi telefone na bango basalelaki appel nazwi mpe susu na simu moko vu ke basimu wana ezalaki ebele batiatia déjà bacrédit nazwi mpe simu moko na bimi sikoyo libanda ya kati ya ndako na parcelle kaka na kati ya parcelle natie mpe na compose mpe numero nayebisi mama ata lisika bamiminga nayebi te boye na boye korapele te na donc naoyeba te nazalaki tellement émotionné nga mpe na kati telefone nalongoli mpe batterie nalongoli mpe simu na buki nakoti mpe na kati kuta vana kuta nazokengela de peur ke balamuka ou bien basalanga mabe na monke na baza toujours olala nakitisi mpe telefone wana nayebisi bajeune fille wana balevaki biso boya tokima moye kokima eza te ero tokima po tokende tellement ke bakombinga bisi bon okinga nazokende oka bino boboyi soki balamuka mpe biso okenga na sali na kei bandeko na bimi na kati ya ndako wana nafungoli portail ya lupango malembe natala soki bao batelemi libanda basala surveillance baza me bazalaki te bandeko nanga na mbango na bandaki nayebi te makasi wana ewutelaki nga wapi nazokota batinel ya barumbu wana en décision nazokota batinel nazokota l'essentiel kaka nabima nazala esika wana te esika nazomikimela nakobanga de peur ke nakende okutana na bamisusu libanda kuna ndete moke nakimaki makasi na malili wana moto ekoti nga na telemi esika moko stationné nazeli mwa éclairage ya ba 4 ans ezalaka wana namona mpe nzela mpo na okima naomona banzela te naokima toujours en désordre ndete na yo mona éclairage kokima na okima mpe mete esalinga na bandisi okima na betani libaku nde naoki likolo pasi kogumbama nagumbami mpo natala si réellement nazoki namoni keno yave rien na makulu nanga nasali mwa bapande namoni papa moko boye azobima na tinel kobima bimi na tinel nayebisi ye papa okoki osunga nga papa yebisi nga nini mwana eronga bi papa toza na commune ote toza na commune na barumbu nayebisi papa te eloko ekomelinga boye na bume naza ata na eloko te bazwaka transport ya rond-point wapi ayebisi nga mwana esika oza mosika pusa na ti kuna mpo kende ozwa transport ya rond-point nayebisi papa sunga nga papa napesi nga 500 francs bandeko na bandi mbangu depuis ake balamuka balana na ndenge donc tellement étouffé nakobanga nazokima kaka na destination nayoki mpe transport ya rond-point mpe na beli rond-point limité na mati mpe na transport wana na mati mpe na kati ya transport nakei mpe ntina nde nakomi envie boye donc naoyeba te nasala nini bandeko botambola na bobangi mboka Kinshasa eza ya kobeba soki nabiki ezaka mpo nzambe alingaki yango mpe nga moko je suis tellement émotionné ke naokoka te mais boyeba kotambola bino moko te bota baketch bomata te ozokende grand marché ezala toujours accompagné na motu baketch eza ya kobida bazoenleve bato en désordre surtout bajeune fille boyeba ndenge otambola esika nyonso eza ya kokende te moto abengi yo boye boya
asali makelele be soki osala nini sala me kokende te mboka eza ya kobeba